baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, papi gene, nazala moninga na yo te, papi gene. Nazala moninga na yo te, papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa pour faire des Finchman. Papi gene tolobe la vie, est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te, papi gene tolobe la vie? Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantus papi gene omoniango José de Londres Sida Bilele Nazalaka moninga na yote papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi gene yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yote papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote na bino partout bokolanda biso na tolobe la vie officielle. Voilà, biso tozali. Toza quelque part. Moi vacances et ça le rappelle moi bien. Moi benzoto, ceux qui travaillent trop aussi n'a pas moi repos. Mais kalate tozonga. Na 5 ans la bandeko bolinga biso. O nyoso bolanda tolobe la vie officielle. Ceux qui n'ont nous abonné te molanda biso, abonne-toi. Pour ça ma vidéo musu na mona on dirait tu belé batala kangote parce que aux gens abonné na biso te parce que ceux qui ont abonné na biso en tout cas il va que on nous a notifié chaque vidéo te kotia ou te poster et comme la yo et puis on la biso kitoko. Voilà donc dans la vacances quelque part na lingaki lelo to beta mo matingol mo muke to beta mo matingol mo muke parce que ton oyo ko mo le mo bo zo biso mo temps mo zo perception contre temps sur temps mais en tout cas tozali et puis voilà donc restez connectés et vous allez toujours scotcher na tolobe la vie officielle parce que awande to pesa kabino ba vidéo ya kitoko pour art ezali. Voilà bande ko na leki le auto solo là mais avant to banda boyebi kanga na pesaka bande ko ya ngai équipe na ngai base pour on a benga bon base ba Washington ba Emile Bamba de Zurich Jérimbo na Canada ba Didier Baipei Diego Kao, Papi de Rocard Limité Formule Souka, Eric Shimano, PDG authentique, Pinocia Agostino, Masso sa papa social, en tout cas, Bato Yangai, avant la bande d'émission, son attangi, on a déjà, qui est Nakoumi Calé. Voilà. Alors, vidéo de tout ça, là, en tout cas, na Sengibino, pardon, mingi. Ceux qui ont l'andibition dans la vidéo, mais pour partager en gros. Et ceux qui peuvent nous abonner à Bissotine à l'obia abonne-toi pour Bakamba Boinde, Bissoto lobby la vie. Bissoto le domaine de Bissoto lobby la vie. Et on nous à chaque fois photo bêta à ma solo à boy.
lisolo ngobeta lelo ezali lisolo moko ebomba maki mais ba décider balobi na ngate loba yango po esunga pe baninga mususu po esunga pe ba famille mususu eza boye tata moko azana bana ne mibale c'est-à-dire couple moko bazana bana bo mibale ya basi abotaka bana mibale ya basi bana bakoli baza ba majeur oya mukolo azwa musala asalaka place moko ya bien na otanga place mwana na bande kosala te masala ka place moko ya très bien azwa musala si c'est ba classe na ye azwa musala ya bien asalaka oya leki azana université donc à très bientôt aussi peut azo silisa alors problème mango ekwei ezanini oya mukolo na koyoka parce que ndenge nzamba sa mono ndenge na ye abima aza munene aza mo munene alors je sais pas ce qui peut aller nini tindaki ye ce qui nini ka kokota na ba réseaux sociaux oyo ya kindoki pour réseaux sociaux heure moko boye makamba bien ezali oyo kosunga pe finayo ka na réseaux sociaux de toute façon nzamba sa blo no so mibale kaka asala mabe na malamu réseaux sociaux zaka mabete pour quelque part bato so ba gagner vie na bango ba gagner vie na bon réseaux sociaux yo dans le bon sens mais miso soupé bazo bebisa ba vie na bango pe kaka na réseaux sociaux yo alors landa biso très bien bana mibale wana moko asi sa classe asala kanene ya lobiawa muso aza université a continuer études na ye alors oya mukolo akende ko zoli solo soki wapi atalaki ngo soki wapi ayoko ka masola Turquie ki kuna na Turquie bakata ka batu banzoto so za munene ba ko sala yo opération ba longoli soki nini nde mamo ile kaka aya soli na leki na ye non, parce que elle gagnait bien sa vie, elle a gagné vie bien et tout. Elle a dit que mais ça peut aider bien. Donc elle n'est kaka basalayo. Un super rendez-vous, c'est-à-dire ndenga si ça peut classe bongo, azaka pa na e pa na bango, alongwati. Azaneka pa na bango avant daga na papa na na maman na. Mais azana fiancé na ye. Pour moi, tout en combat fiancé na yawa izati. Masola go esa mebele ko kanzate zaka pa na yo esa mamo ebele ko kanzate ke ote ezana ebele izo salama isofto do belango asona leki na leki d'accord leki na bitem ma bo futé son pe maman et ba la basi ba se confiera trop pas ba maman na bango asole si maman na ye maman lobino kitoko eza prompté tant ya sole si maman na ye c'est-à-dire atalesi maman na ye ba danger na ngo penzate alobi kaka na côté ya malamu maman bon d'accord pas de problème kende ko salisa a super rendez-vous na Turquie asalaka de lundi à vendredi ndenge ba tuno so ba kina misa na bango vendredi moko asa so de ba bien na ye na leki na ye ya mwasi tanga uti musala ye leki pa uti université ye akanga makamati na leki aéroport basu avion bakei Turquie. Alors intervention il fallait que les cas samedi akei parce que c'est que où me la té bani akei. Dès qu'il n'est qu'on a pas comme vendredi wana. Alors samedi opération na ça dit intervention na leki basali yango bien té. To basali yango bien té. Moi na biso o ya mwasi asali nini akufi. Ba docteur ba moni bena ki non chose parce que yango fo yana mutu ogoya yo mogote fo yana mutu babimi ba yebsa leki ba yebsa petite sœur na ye babino en tout cas ya no za na état moko ya bien té tala ba di ko préparer faire des comptes ba yebsa vérité que non ya na yo n'est plus akufi leki bandi ko lela ayibita ko sa nisco pendant tout ce temps papa na bango il n'était pas informé. Bah, il papa na bangote. Donc, maman peut y bisa mobile na été, maman il dit non, moi na kei, ba kende ko sala opération. Et puis moi na ndenga à simplifier kiango, alobi les kakanango, c'est pas grave, bani. Moi na oya ndeki tango ba ye ba docteur ba yebise ke yaya na yo akufi. A pété ba plan. A quoi ko garder en souté, a bengi
maman na bango tanga bengi maman peut se voir du troublé azo baté mais beaucoup qui lobi le lo kufa ndenge non opération salami et ça pas marché donc akufi maman na choité ayebisi mobali papa zo comprendre histoire en côté maman ebisi kano papa mais parce que papa est bien que non baki week-end baki ouais mokolo asala déjà comment moi bala ngaye abimisi lekite baki moi vacances quelque part week-end ndenge za la bana basi bakolaki papa lui mais non mais na comprendre te tito sonne mo papa on a ndi makate azo ndi mateke moi na kotisa mabele alors et au sala que choisate mwana wana akufi alors ma famille ba tumena kotate o epesa ki na sima mwana lo bango ezate parce que oya mukiaki ko bimisa vérité que maman yebaki ke biso to kende boye parce que papa il est kelé mais comment yo moi si tozala na yo na ndako makamba boye eza ko salama oyebisi ngai te moi na suite décision boye oyebisi ngai te bref makambo le na beta no moi c'était muke oyebi bandeko soki ana olobela bato minene bato minene ko kantate munene ezali eza so ko munene ondiro baby oyo bato so munene pe bongsa bango moi bla mutu mo boye a munene baza bogar a munene aza trop belle makambo ngo zo utaka wapi et pas bato ba finga ka bato yango lo mona lo ba chaque fois ba maman faut bosola rapena na bana bino surtout bana bino basi ba maman faut bosola temps ya bosola na bango monde des réseaux sociaux est un faux monde moi na ko zwali kamombo ekuna ya au monde même bana bazaka tam so monde basa amonde bonde bazo sa ba gâteau moko boye yepa ya meki c'est à dire onyo so mona so eza pona intérêt to avantage na ye akomeka pe ko sala yango alors bato bofinga ka bato bona responsabilité ya monene surtout côté wana tant les ofinga mutu na yoza munene tala yo boy isko ayoka ngo tout le temps baseka kaye bafinga kaye bakamata mwana bango yo mwana munene boy yo munene boy parce que maman devoir na yo il faut vendre ça ka mwana yebsete munene na yo oza kitoko munene na yo yoza bien c'est-à-dire tant oza ko éloger à chaque fois oza ko lakisa ye ke munene wana eza nango sujet soki ya nini te omoni ke mwana azana moi ba maîtrise mususu tant ça ngasa lo mo boy mais tant yo maman zo sito papa zo seke non te oza kitoko mwana oza kitoko landa bato wana te mwana nga parce que mwana bana ba ka koloba o maman obi ke lelo na école ba seka ngai ba bina nga na za munene yo siko devoir na yo omoni baba eza ba parents mususu ba maman pe ba papa misusu ba sola na bana bango te c'est un défaut grave soki nzamba pesi yo bana ebaki apesi yo responsabilité à vie yo ndongo kola ndenge wana je crois que papa na yo na maman na yo basala ba effort moko boye po yo zala ndenge wana alors comment yo responsabilité na yo c'est osola même pas na bana na yo pona yo kutu do c'est-à-dire do pona yo osa makambo musubana kutu te mobote bon poni quelque part makambo c'est-à-dire responsabilité musu ngenda ba parents alors maintenant ba boy bato soza munene kolanda teo ba finga surtout ba ndeko na biso basi bosana moi complexe wana ke mutu mo afingi oza munene bon munene mabe yo bi combien de personnes ba mela ko ba kisi po ya munene on a poto na mona mukomona ngenda Kinshasa mama na biso mo boye tozane na poto awa ayebisi ngabi mundeko na moyo tikana ba kisi ngo ba kisi ngoza ni ba kisi ngoza soki C4 bato ba bion ngakula na bité fona tala parce que on a mutu biloko bo na tali ba kisi mo C4 ba ko yebisa ngaki za ba kisi oyo eyesa ka bato minene donc pendant que yo zo boya munene wana ezana bato oyo bazo sepela kutu aya munene parce que yo na munene na yo oza nango et puis tala bien bato ba ndo kata banzoto wana suka au moins la table sur nous, on peut
o akenda okata estomac mais bosalaka yango mpona nini bandeko bolongola bacomplexe bafinga na bango yo kofinga mpe kama na moto na nzoto ta kana monene no wana na moto mo balingaka apesa abengako mpe bebe abengako mpe chéri apesa yo mpe bolingo kana bolingo kana monene wana parent linga mwana no na monene wana banda kolakisa ye ke monene eza mabe te tala ko bato mosusu bamelaka kisi mpo aya monene mais yo oza monene na yo ya bien ntango ozosola na mwana dialogue wana mwana ozonga moto ntango osola na mwasi na yo oyebisi yo bino chéri na de toute façon nalinga kolela ozalaka monene boye okekata nzoto te osala bachirurgie mpo okoma soni non yebaki nalinga yo boye ntango ozolakisa bongo ozopesa confiance akoma na confiance bamonake no de toute façon atoki ofingi na nzela mama na nga na papa na nga balingana na bonga ato ofingi no ngai copain to copine na nga alingana nenga moto akozwa likanisi wana te parce que so tali mpe ebele mibali kutu te mingi na bana basi nde bakenda kokatisa banzoto wana parce que bozomonaki makambo wana eza danger mais comment ozwa likanisi wana obandi mpe kocompose yango malembe ti okei mpe ti na Turquie omati mpe avion okei bakesala opération bamama awa eza mpona bino na bolingo mpenza ya tata nzambe bosolaka na bana na bino bamama bosolaka na bana na bino bamama ebele mosusu komona donc mpona ye telefone kaka na réseaux sociaux ordinateur na ye atia ordinateur na ye boye abosani kutuke balambaka abosani kutuke no bana wana baliaka mobali aliaka réseaux sociaux banda tongo ti tongo et puis réseaux sociaux so tali omonaka ota makambo bo oyo ezanga ta ntina mo mpe fo osala mpe examen de conscience video na otala oyo epesanga nini bagenre bavideo ya boye omona bato baotala yango mingi te bato bakopréféré batala okuna azofinga batiaki motakala oyo wana basalaki boye basalaki après yo ozoganye nini na nsima makambo wana or makambo eza important yango toza nango bana na biso bazozwa complexe bana na biso baza kolata makanisi ya bapaya oba mpe mosoko mobenga mpe ya kati ya nzoto mo nde akoma te pesaka nimero na ye ko abengi mpe telefone alo nga nayebi bato mosusu alobenga nga bandeko mosusu tozala na bango mpe awa mpe avant nabeta lisolo oyo bandeko mosusu tozala na bango toyebani na bango bien ya basi mpe mosusu ta mosusu baleka na makambo wana pesaka nimero na ye nabenga natuna mais mama nga nayebi si oso ozala monene ozala kitoko mpo so monene ezalaki mabe quelque part monene eza mabe ta mosusu na bahypertension na ba mais so oza monene na yo salaka sport cardio eza très important kimaka mwa bambangu zaloka na souplicité c'est tout et puis zwaka contrôle ya kolia na yo zwaka contrôle ya kolia mpo nzoto ere moko oyo monene ezalani monene eza bavitamine te neza bavitamine sikoyo soki yango bino bomi mpena nzoto yango mpe nzala c'est-à-dire ozwi mwa régime moko boye ntango vitamine wana etambolaka na gauche mpoke eluka mafuta kuti kuna eloko ya te ntango eke na droite kuna eloko ya te osali yango bongo pendant ta une semaine omona résultat soki olingi okonda mais kokamata te ke ozwa décision mokano ya kokende kokatisa nzoto na yo eza mabe makasi voilà donc matingolo ezalaki mwa moke mpona kolakisa bamama surtout boyeba kosolaka na bana papa ayebi te likambo mosusu yo bombi mais ntango grave ekoya le pur ekoya après ekoma non tala kutu ye ayebaki oyebisaki nga te po parce que makambo nyonso basololaka mokili oyo papa na mama basololaka mama bozwa ba responsabilité na bino lakisa mwana na yo ke
Monene za mabete. Faut yeba que monene za mabete. Pourtant on a eu maman, mon surtout na maman pas au fin moi né. Tala monene kuna mais attends. Ce qu'on a eu tant ça dit ozo perdre moi, ça dit moi on a perdre confiance. Attends bien non, donc pas fin nga di banda. Donc na maman n'a pas fin ngo c'est que na za bongo. Si ko soki coopération yo ki kata nzoto eyeli. Yebsanga osani. Moi notre oloba oyo akotisa mabele. Obi douleur. Au beaucoup de moi moi si a se sacrifier tangi ba classe na ye na moya lelo yo ata na poto to ça. Asisi ba université na ye. Un temps abandi pe classe, abandi pe boulot ya bien. Mon ana kufa kaka boy pona nini po babane ko sekaye. Asa munene alors il peut essayer vertige il peut essayer kanda habiter nga il faut na kende ko zenga nzoto akiko zenga nzoto bo opération ko so tali bien moi si ya pasteur nani Marcelo autokufa kana opération boyi ko constater soko kende ke simba ki no bien faut kotalisa bateau bazama kanto faut tesa bon danger nanté. Ok, ne ba kata yo misuni nzoto ba bamba misuni nzoto. Ça dit ba longoli misuni misusu ba longoli ba vraiment. Na yeba mukomo na kenda otala ndeko moko. Aula ksanga ate ko kata nzoto. Je me rappelle encore. Obi bakanga yeba sachet nzoto. Nepsinga lobi boy pona nini. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un cambango. Yo kanti bato ba osala wana ba turc. Etali bangote. Matoi ele kakamutu na molaite. Kingo pe vanda likola mutute. Il faut go yoka. Ça sert à rien. Tolinga ga yoga na kana munene no wana. Wa kitoko na munene no wana. Ça l'expérience hein. Moutango okoma munene mo 16 semaines so kondili so fioniki obiki na beauté pesi na ngoyo so mo munene no zamabe na ko conseiller yo kendata na basala sport banda ko sala sport ata zwa penata 1 mois ozo travailler pena nzoto na yo tout le temps au monde que okomi no souple. Les canissions qui nous catent en zoto. Pour nous qu'on a un complexe, il y a ma kasi boye. Nana ngwa kosi yo. Ya mwana moni. Yo mto banda ko finga mwana wo kaza munene. Mwana kendo, c'est-à-dire yo finga na oye, pona yo le kana ngo. Mais ye tikala ye. So ne yo finga ye bongo, ye komo ko travailler. A comment la complexe moi soit que côté moi zotala est-ce que botalanga c'est botala nga pena munene maman mi na bana basi maman oza kitoko ma petite tu es trop belle taille na yo wana eza bien muta ko kosa ote ke taille na yo wana eza au moins bena mutu c'est-à-dire non. En tout cas, il y a des cas qui ont vite fait pour te partager mon sujet Oyo. C'est un sujet très important pour la bateau Bolanda Rabiso, bateau le Bella Vie officiel. D'ici la boutique à Malam, on nous sait genre vidéo, moi mingi, pour nous conscientiser bateau, pour nous lamusa bateau. L'ongwana qui dit bah, okata onzoto, mais ce que simbite kasi, bah pota wana. Au salipe hémorragie pour kei au koufi au tiki famille na perte na pasi na au vivre na munene na yo na au kufa au ponini faut ça chouette soko ko pona au kufa na yo mto poni ko kufa na mais moi je crois que conseil yo eza conseil mo eza très important mingi yeba ko sola na bana na yo yeba ko sola na bandeko na yo dialogue est très important so moi mutu mo za munene pesa ka conseil et le qui sport et le kondisa le sport na moi régime ezate
so banda kolia fufu munene fufu munene wana division non ata pardé mekana no bongo maleme et puis kolingaka to tondisa libumu makasi olie moke ekoki ça l'effort bela blo etikali soko lingi na yote ke olingi munene te voilà et ça simple ngana bi mutu mususu na mona ngabi yo zaki libumu abinanga discipline kaka discipline melaka mai ebele éviter ba boisson gazeuse oyo éviter ba coca éviter biloko sucre éviter de la lobby basala ka jeune les attaques o sa jeune pour la nzambe te nzambe hakuna makambo wana te so ça la jeune yo ba peut-être na o jeune pour na nzoto nanga pour nzoto na yo donc ça dit na mipimi biloko na se privé ko lia parce que na lingi na nazana no boye na sana vano banda tongo ti butu banda tongo ta ti 17 heures ça dit na ba heure ko lia il faut calculer hein ko lia ta une fois que si dit éviter ko grignoter pamba au bon là non na lia kana pété mais na zo mone boneni parce que yo éviter biloka ozo grignoter wana yango ne misisa wana oye ça ba domineni yango ne kenda ko luka yango tango eloki okuti mwa ndambo ezwi ale kote moko evimbi oyeke kaka bongo éviter kogrignoter lia na ba heure salaka sport bimisaka motoki na nzoto eza important voilà so na lobi mabe bolimbisanga mais bato minene bolongola complexe longola tokotana mwa mwasi moko na Italie abina nga lobi namona zotambola ngabi otambola wepani abio tika na juko rendez-vous na ninga na kende na ki okata nzoto ngabi mama yo mtozano kitoko boye vraiment okata nzoto pona nini esa nga pasi mama oya ibite nga za kuna sijo funa lobela esa nga pasi nga bite mama okata nzoto te voilà en tout cas merci Nabino tokomi na suka botika malamu makamba bonde to na besoin on a besoin te ya batu ba ila biso kaka makamoko boye te tolobe la vie.